Abelelie, appel de détresse, Mouteba, Chilamwina. Mawatro. Voilà. Bambo Théâtre, Bambote, Bambote, Bambote. Bonjour à tout le monde. Azali Kokota na live na ngai. Bonjour, bonjour, bonjour. Mutu a Koti Nanute. Fisto Saï a comme président de la comédie. Oh, comment ça? Et là. Eh bien, merci beaucoup, Boza Kokota. Merci bien. Alors, vraiment, merci beaucoup. Titre à live, on dirait ça, logo mususu en dehors ya oyo na chaki. Titre zali censé kozala kosala mbongo na TikTok, na réseaux sociaux. Ya ngonde titre na ngai bo pesa ngamo bata potage, soki boza ba amite, bokoma ba ami, OK? Donc masolo ya kobete ezali donc kosala mbongo na réseaux sociaux. Ya ngonde toza kosolola ba opportunité ya awa na TikTok, ba opportunité ya ba plateforme mususu mutu ata moko te aza na courage ya kotapote na bungaki. Ça faisait vraiment très longtemps, mais je suis de retour, OK? Est-ce que na usala live na compte approprié? Est-ce que na usala live na compte oyo na planifié kosala? Apparemment oui, OK? Voilà. Oui. Ezali na compte vraiment oyo na lingaki na sala live, OK? Bozo kota bozo bima, ce n'est pas grave. Bozo kota boza bima, ce n'est pas grave, OK? Objectif ya live oyo ezali ko beta masolo ya beta ba pays nini oyo beta ekomi possible bino bato bokoti na kolekisa ta mingi te ya kozela batu oyo donc toyebi nanu te soki bakozala ou pas, OK? Alors 6 personnes déjà, merci beaucoup na bino nyonso oyo boza kokota. Compte oyo na désactivaki yango temporairement parce que ezalaki na beta te, na désactivaki yango na minute oyo euti kozonga gelor mavimpi international Mbambo Théâtre. Beta est commis possible na Angleterre. Alors, compte ezalaki désactivé, na réactivé yango parce que est commis na plus d'opportunités. OK, na réactivé compte oyo yango wana lelo oyo tozali kosolola awa mutu moko atie moi j'aime moko. Merci beaucoup. Tokomi 8 personnes, OK? Na réactivé compte oyo. Compte nanga mususu oyo na uti kosalela trop récemment ezali na ba TikTok ebele oyo moko boye na komi meme embrouiller nga moko. Yo mutu oyo olukaka pe o se confirmer na réseaux sociaux. Yo mutu oyo olukaka po sala komo na TikTok. Yo mutu oyo olingi compte moko boye eleki déjà mo ba 5K. Bon, oyebi nani okoki osolola na ye pona ko simplifier likambo wana pona ko retrouver moyen de contact nanga bien. Donc les canal ya YouTube, hein, ya YouTuber. So le kikuna oko kiko kota en contact nanga facilement. Na 500 tapotage déjà, merci beaucoup. Alors na ko beta CTT na côté ya tofulana. Na ko kina beta CTT trop kunate, mais boyebi je nenge et kendeke, OK? Alors beta pour l'instant, beta est comme possible na Brésil, beta est comme possible na France, beta est comme possible na Allemagne, beta est comme possible na Japon, beta est comme possible na Corée, et na Royaume-Uni, Grande-Bretagne, Angleterre, beta est comme possible lisusu na États-Unis, OK? Wana ezali liste ya ba pays oyo beta est comme possible. Beta ngwelingi koloba nini? Beta elingi juste koloba ke bon okoki o se retrouver na sima ya ba vidéo na yo. Donc c'est ça. Eloko beta elingi koloba yango wana. Toza na réseaux sociaux awa tosala ka ba vidéo, tochaka ba vidéo et
tu se retrouvera te. La plupart, bon, tu se retrouvera pendate. Ok, alors, comme bâti opportunité, que tout comme peut se retrouver, et pourquoi pas pour saisir opportunité wana. Ok, yango wana babiso yo, tozali wana pona ko meka un peu, ko encadrer en quelque sorte, ko encadrer bato yo, bazali na volonté wana ya ko luka kosala de sorte que bango pe bazwa balia mbongo ya réseaux sociaux. Alors kolia mbongo ya réseaux sociaux eza na bafaçon ebele. Okoki kolia mbongo ya réseaux sociaux na ndenge ya publicité ya biloko bacongolais banini tout ça baotia bapublicité epa na yo ose retrouver bongo ozolia pe mbongo ya réseaux sociaux. Mais ngai o nalobelaka trop ezali plus mpona kolia mbongo na ndenge ya comme toi na TikTok efuti yo. Ok, na fin du mois, les 15 ou je ne sais pas quoi, TikTok efuti yo. Ok, donc c'est ça. Na sens wanande ngai nazali ko lobela. Alors pour TikTok efuta yo, na nenga beta. Ko futa yo kaka, bon, ce n'est pas suffisant. Il faut futa yo eloko moko boye oyo au sepeli. Au se retrouver pe et ça lui peut bien banini tout ça. Pour futa yo siko bongo, alors pour na sikoyo il faut se retrouver na pays moko boye oyo ba opportunité ezali possible. Pays yango pour l'instant ezali ba liste ba pays oyo na utiko tanga wana. Nana ba point belé oyo tokoki to aborder. Ok, voilà. Nazana ba point belé oyo tokoki to aborder nazo kende malembe nazo aborder ba point yango malembe donc ba pays oyo beta ezali soko za na pays wana te. Bon, est-ce que possibilité ezali ba question oyo nakoki na répondre en privé et mingi na pesaka confiance na mutu oyo aza sérieux na makambo ya réseaux sociaux bomba na gatrote olakisaka elongi nayebi ke naza kosolola avec mutu moko crédible na kofongolela yo mutema et puis okolia mbongo ya réseaux sociaux. Ok, donc ba pays, je répète, Brésil ba pays au BT ezali pour l'instant BT ezali opportunité à gagner mwa mbongo un peu ebele te so pe neni par rapport ya TikTok normal na TikTok beta ils ont foutu un peu plus et bah vite comme un millionnaire ok. Alors les pays actuels avant la côte ba point mususu ezali Brésil, France, sozo résider dans ba pays onde okoki o zala okoki saisir opportunité ya beta. Brésil, France, Allemagne, Japon, Corée, Royaume-Uni et les États-Unis. Ok, alors tout ce qui est dans le point oyo pembeni tokei na point ya ko supporter ngai. Ok, lelo fali abengisi apesi ba minyo Abraham ba opportunité ba participer na concert na ye yu arena na ye et ba vanda pe na Occident. Fali a partager ba lien na bango te baza tellement ebele ba chroniqueur ba jeune musicien ba tebele o ba supportaka ye. Ok, a partager ka ba lien na bango te parce que ba mingi ba mona ka ki ko collaborer nanga il faut ngana banda ko partager biloko na non juste ko disposer temps nanga ya koyoka yo joli cœur ba mbo théâtre juste ko disposer temps nanga ya koyoka yo ko peso conseil ko peso mo batio gratuitement parce que comme mutu a sentir na ngai eza déjà ko supporter yo eza déjà collaboration. Ok, soko lingo bana ko collaborer nanga na basansu wana tamso partager biloko nanga ou bien voilà opesaka nga ba news na ba façon nyonso oyo kolinga to collaborer en dehors ya bato yo nazalaka na bango déjà en dehors ya ceinture na ngai. Bon, je suis là. Ok, wana ezali ko collaborer na ndenge ya bon plus ou moins gratuit mais aussi soko za na problème technique oyo a besoin ya ko décanter yango na ba plateforme oyo nyonso. Donc on peut collaborer
na ndenge ya ofuti nga tosilani mais oyo naaloba na ndenge ya ozosuporte nga obwakaka nga na baémission na yo pa mpo nga na partage balien na yo wana nde ifo toyokana bien mais juste par rapport ya okoki ozala na question tout comme donc voilà soki oza na baproblème technique ebele ya compliqué na kofutisa yo okotombe na catégorie wana te voilà alors vraiment merci beaucoup bozokota bozobima na sali live te pendant longtemps ntango nazalaki na Congo intention na ngai ezalaki na continue kosala balive kuna mais balive yango esengaka mpe oza kotala makambo ozotangatanga trop ozotala bamakambo ozoleka na internet oza à la page comme ça makambo okoloba donc ezala na nzela beta na Angleterre Allemagne Japon ekomi possible na mois de septembre le 8 septembre 2023 nde beta ekomi possible nga nazalaki kidiba parce que compte wana na désactivaki yango na uti ko réactiver yango et hier nde na apprendre na réactiver compte wana et lelo yo parmi compte oyo ezalaki désactiver compte oyo pe ezalaki désactiver alors donc na réactiver yango et puis mbala moko na sali live oyo ok alors soki beta ekoti na mboka na yo qu'est-ce qui se passe ok soko lekaki déjà 10 000 abonnés bapesi yo option au comme na beta ou pas ok au choisir option ya beta ou bien au choisir te alors par rapport à différence ya mbongo soko poni beta te c'est que vous avez un problème donc eza eloko moko boye ya ko hésiter même pas sélectionner yango moyo zonga lisusu na sima ezate au sélectionner yango chaîne na yo ekomi beta Muscador merci beaucoup na monio voilà Herman Kasongo na monio ok automatiquement chaîne na yo ekomi beta tango beta ekomi na mboka na bino soko lekaki déjà 10K ozalaki déjà monétisé na fonds de créateurs mususu wana et automatiquement bakopesa yo option ya okoma na beta ou pas soko oboyi et puis esili wana soko ndimi okomi beta soki siko ozalaki na moins de 10K à partir wana sikoyo compte na yo komi déjà beta tango okoma prêt ou prête pona ko monétiser mbala moko oko monétiser ngo na beta eloko oyo na expérience oyo na trouvé yango wana ok na ba compte na nga na plusieurs comptes TikTok donc ba oyo ya Angleterre comme kuna nde bauti kokoma beta sikoyo alors moins de 10K ekomi automatiquement beta tango okoma monétiser déjà na beta soko lekaki déjà 10K ozalaki pe déjà monétiser na fonds de créateurs tout court alors bakopesa yo opportunité okoma na beta et puis osala ba vérification ba identité ba biloko moko bongo soki osepeli ok donc wana ezali ba détail moko ya très important pona ba pays oyo beta ekokota kala mingi te beta aux États-Unis et comment il est possible vers mois de mars bazokende tellement rapide na France beta et comment il est possible vers novembre 2022 donc bazokende tellement rapide ok tango beta ekoti na Angleterre ekoti kaka na Angleterre Allemagne Corée Japon do bamboka mwa ebele à la fois ok alors tango ekoya pe Belgique nini donc ekozala kaka Belgique te ekozala Belgique tamsu Espagne bamboka ebele ba Italie Nouvelle-Zélande côté ebele Australie donc c'est un peu ça pour l'instant pays yango wana donc Brésil France Allemagne Japon Corée Royaume-Uni et les États-Unis alors objectif ya la vezali kosala mbongo na réseaux sociaux pour l'instant naza komipesa à fond na Facebook TikTok na maîtrisant déjà Facebook nde siko kuna nde na bimisi penda manzaka na ndenga mukete ba question soki ezali ko contacter nga facilement
ezali à travers donc ba plateforme côté oyo kotia numéro ezalaka problème te kalele Alberto na monio. Alors on continue. OK, soko lingo supporter nga na lobby yango déjà et voilà. Alors donc Fally Ipupa a partagé ba lien ya bato ba supportaka yete mais a reconnaître kabango na ba sens mususu des fois ko bwa kabango ta mususu na émission kopesa exemple ya mutu na ye to na monde intérêt la loi d'alignement akopesa exemple ba gaz mawete akopesa exemple ya ba Mignon Abraham akopesa exemple ya ba Petit Fally. Donc comme si ba déplique bazalaka te akopesa exemple ya Fabregas par rapport à mwana malamu akopesa exemple ya balobeso te. OK, akopesa exemple ya inosibité eza ndenge mokili ezali nalobi te ke nazo encourager discrimination non nazo loba nde makambo ndenge ezosalema soko lingo koma parmi bato bazosupportenga bon osupportenga récompense na ngai kozala na bamanière mosusu et non nécessairement nga na partage yo. OK, parce que nalingi nazala na bato bazosupportenga mais ya ebele donc option ya partage eza te option ya coopérer en privé tout ça et puis zala mutu normal hein so za mutu moko boye un peu suspect un peu soki pene na kolingana nga pete. OK, mais so za mutu normal simple humble cool donc ozuluka kosala mbongo na réseaux sociaux on va collaborer naza na ba page bele misusu eleki ba 100K côté à Facebook YouTube kala mingi te na okokisa 100K et awa na ba compte belé soko betika masola Jonas soko mona ebimeli yo ndamu na chaki privé mais nazongisi ngwana donc na la maîtrise ya G oyo. OK, voilà. Alors on continue histoire na nga ya coaching parce que soki bozoye ba histoire na nga te mama na biso pasteur Vero Lumbala bambote ya trop soko zoye ba histoire na nga te omona mais jongo nene nazala trop audacieux boy donc rugeye o bamanga bakombe belé non na sala moi trop nazali na 10e année na nga ya réseaux sociaux na banda 2014 même année oyo babia ndonga Chokoro atika la terre des humains chaîne nanga oyo moi munene donc banda na 2014 tisiko ezali bato ba perdaka ba chaîne bato ba komaka ba démonétiser ba makambo belé na perda chaîne wana te parce que na batelaka ngo bien ezape monétiser. OK, na chape na ba élémenté na tiki YouTube te. OK, alors histoire nanga donc souci wana ya ko expliquer bato mususu pe ba comprendre je ndenge ezokende yango nakomaka kotangisa nazomeka kotangisa zaelo mobwe en privé bana koyeba na te ozomona kaka na partager loko ozomona kaka na bwaki mutu ou bien nini tout ça mais parmi bato wana il y avait certains oyo to bandaki penda kokolisa boule régulièrement et na 2020 il fallait ko officialiser yango. Alors na loba boye na ba vidéo na lobi non mutoyo alingina salela e promotion. OK, hypothèse hein stratégie à liboso zalaki ya promotion ba terme yo est très important ko comprendre ngo bien c'est-à-dire na ça la promotion ya mutu pendant 1 mois pour na otala résultat après 1 mois résultat zalaki na ngo ya malongate. Alors na débordaki avec la même personne na kendeki nango plus ou moins 4 mois pour tout ça la kaka 1K ya YouTube 1K ya kuna eza compliqué. Emily R oui bambo théâtre Meta Vero merci beaucoup autiko bakisama awa 1K ya YouTube eza ba blague te et ça la presque 5 mois. À l'époque nazali na nombre des abonnés ona na mosiko te banini na comprena que stratégie wana mutu alinga koma ami ya Meta Vero donc boyebi jeninge zali. OK, pendant que ngala za koloba bino bokoki bo tisser amitié na sekuna tout comme boyebi comment ça se passe. OK, na limite na beta ka c'était trop côté à tapoter donc veut dire boyebi comment ça se passe mais nga pendant que nazo raconter yope ozali élargir communauté na yo batu bele o baza aba ba congolais na lo balingala na lo bango pona ba congolais o bolanda kanga. OK, stratégie on a j'ai compris tout rapidement que
ata so nazofutisa bato ata 1000 euros par exemple pour la promotion ya 4 mois. Donc moyen na survivre nango eza te ekozala moke. OK, donc namona eke il fallait ko laisser tomber yango. Eza eloko moko boye kosunga mutu wana moko oyo ondimi ko promouvoir ye pendant 4 mois. Ko promouvoir te ke azoteka boye azosala boye, non, amatisa nombre ya ba abonnés. J'ai compris que tete oyo pena na okufa pauvre, alors na abandonnaki yango, na yeko proposer deuxième hypothèse, deuxième stratégie. OK, ba stratégie, hypothèse, tout ça va terme et bangisa yote. Alors deuxième stratégie zalaki kolongola ba lacune mutu wana oyo alinga yebana na réseaux sociaux, soka yebi montage bien, soka yebi ne koloba koloba akoyekola ne kutu, ayebi montage bien, ayebi traitement ya photo, veut dire avec technologie ya kosala la téléphone ndenge biso tozosalela, est-ce que ako évoluer ndenge nini wana ezalaki deuxième hypothèse oyo nasalaki yango avec epingila. OK, aza na volonté ye pe asalaka neti baninga asalaka pe déjà, mais il fallait siko ko lakisa ye comment asala plus ou moins mutu auti ko partager. Merci beaucoup Yeidi Seidi auti ko partager, merci beaucoup. Alors asalaka na ye déjà, mais il fallait ko accompagner ko lakisa ye ndenge nini asala ba makambo azosala pe ezala présentable, ezala à la hauteur. OK, na yeko appliquer deuxième hypothèse avec ye tolongoli ba lakine, c'est-à-dire oyebi no kosala bien kin vrai top news ba mbo théâtre, kin vrai top news akomi aminanga na kosala ba retour après, mais bino na bino boyebi comment bokoki comprendre beaucoup mbela jango. Alors donc kolongola ba lacune, c'est-à-dire ba difficulté wana o mutu asika akoki azala nango o accompagner pour ezalate koloba a débrouiller moko. OK, parce que toloba na biso déjà koloba devant caméra a se débrouiller moko, mais aspect technique ko paramétrer compte ba pirater te ko sala bo nyoso wana donc ko lakisa okoki taguer pe mutu, okoki taguer mutu osali nyoso lingi, donc bozala libre. OK, nga nazo se focaliser na français, mais nazo se focaliser na lisolo, mais bino en même temps bokoki pe bobeta masolo na C. Et il y aura des jours où je vais faire des lives en français. Pour aujourd'hui, je les fais en lingala. J'ai des supports solides quand c'est en lingala. OK, donc voilà. Voilà, je suis désolé. Alors on continue. Donc deuxième hypothèse ezalaki ya kolongola ba lacune ba difficulté oyo mutu akoki azala nango pona a évoluer. OK, ba difficulté oyo mutu akoki azala nango pour et empêcher à évoluer. Soko sala no kaka bien, bon, est-ce que yo pe ba kotala yo? OK, yango to yo sala ngo avec impingila azalaka plus ou moins stable, donc à défendre kanga valablement, c'est-à-dire na disposer tananga pour na kotangisa, pour na ko assister problème nyoso o akokia kutana nango, bon koloba à se débrouiller ye moko ba nini quelques directives ko pesa ye pour na ko éviter, pardon, pour na ko éviter ba problème, mais le but est que nazo l'accès koloba ba nini tout ça, non, une grande partie de makambu ayebi déjà nga nazo accompagner juste na plus aspect technique. Hypothèse wana, j'avais compris que yango na kokina travailler avec beaucoup de personnes et donc eko empêcher ngate eko donc na uzalanga na temps eko empêcher ngate eko limiter ngate yango nde na salela ki pendant temps moko boye, et il y avait plusieurs options par rapport à récompense nanga, mais na lingi nanga tena lobela yango pour l'instant, mais yango pe na comprenant que ça prend aussi beaucoup de temps, mais ça mieux que promotion et que ne vous s'abonner vous salaboy, tout ça est à peine efficacité. Et deuxième hypothèse, il y a kolongola ba lacune yango za efficace, mais ça prend beaucoup de temps, hein?
ça prend beaucoup de temps. Bon, et là, on est montage, à distance, par téléphone en plus. Et ça peut na facilité. Na sala yango, non seulement pour na pingila, pour na batu ebele. Ok? Et ça va, c'est bien, mais quelque part, ça peut limiter ngai. Alors, na ya proposer troisième hypothèse. Troisième hypothèse, zanini. Troisième hypothèse, zali que mutu oyebi déjà montage. Olobaka déjà, osa déjà ko évoluer. Alors, osa na ba obstacle, osa na ba question. Peut-être revenu na yo, oso ça les a revenu à temps plein te. Ma fouille la kuntima bambo théâtre. Peut-être mbongo ozo kotisa, eza mbongo ozo yo kate ke baninga bazo kotisa. C'est-à-dire troisième hypothèse, c'est-à-dire nazo travailler kakana bato yo baza déjà ko évoluer. Et loko ko sangisa biso problème technique. Oye na problème technique, na assister na ko décanter problème technique wana, neto tisse moi amitié, neto solo lisiko makamba visibilité, neti li solo. Ba question ka normal, yo sala nini, tout ça, tout comme pe na ko kina yebisa yo analytiquement parlant, makambo salaka. OK, par rapport ya nengo sala makambo na yo, par rapport à nengo zo kumbela makambo na yo, okendeke nango bien te, yango ezo sala boye, yango ezo sala boye, c'est-à-dire il faut la capacité yako tala ba vidéo tutoriel et puis osa ko comprendre, c'est très important. Osa comprendre na langue sika yo ozali. So oza en Allemagne, tala ngo na allemand. Bon, ceux qui langage est limité, Ruth la joie bambo théâtre ceux qui allemand oyebina nte problème te tala ngo ta na français. O ya lingala na lobite ke lingala ezamabe mais et vous à la pénalité, donc makambo compliqué na lingala et comme c'est beaucoup plus compliqué parce que là nango donc voilà na boina kitsalingala na boina kitsalingala Léana TV officiel ba mo théâtre bato nyoso na osala ba retour après. OK, mais siko entre bino pendant que ngala zo raconter ba masolo bokoki en même temps bo bandako élargir ba communauté na bino ba biso tozala mo facilité ya ko évoluer rapidement na ba plateforme ngo mais nde sikoyo bino donc il faut kokota kana ba live net ya ba biso boye pona ko élargir pe ba communauté na bino pona ko découvrir batu misusu o bazali na même intention que vous. Oh ma fouille la kuntima a outi ko partager. O zali bato ba yebi ngai. Étant au Congo donc possibilité pendant au sala ba live ezalaki te, hein, il faut na outi Congo na sali 6 mois na Congo. Alors ba live singaka oza poser oyebi o maîtriser makambo oza koloba, oza ko répéter ba même sujet na ba live nyonso te. Donc, c'est bon qu'on a focalisé. Alors, comme kuna connexion des fois, ezalaka un peu moins mon boulot, et puis j'ai déménagé beaucoup par rapport à Kaba, vous comprenez? Donc, alors, à côté mon sous, je me retrouvais réseau, moi mon boulot. Vous comprenez? Donc, viva la stratégie. Nazo beta lisolo Kaba awate, mais na flashé kaka. J'ai déménagé beaucoup par rapport à Kaba. OK? Donc, Mboge Baby. Alors, pendant que j'étais là, na lâchaki, live ya TikTok, surtout parce que, na lingaka tango na zoloba, na zoya na moi, makambo sika, na zape disponible, pour na bato ba koluka ba collaborer nga, bato ba découvrir nga na live, na zala, na temps, yako, échanger avec bango, ko gagner ba marché, ainsi de suite. Marché moko on a proposé les lots, na pese exemple à Fali, ezali, bato o supporter ngai, o partager nga régulièrement, et surtout YouTube, donc, o supporter nga, o waka nga, ba nini tout ça. Récompense na yo, ça peut être libanga, ko reconnaître yo, ba nini Fali a partager bato, ba partager yete. Hein, il peut partager occasionnellement tout ça, mais récompense na bango et ezali net mignon Abraham a ke poto ya ofele. Vous comprenez? Démarche makamnyo so donc veut dire ba sale lio. Omoni et lisolo ko beta buna ba yebisi yo.
wana récompense na ye ngala lobi teke na omema bato soki na Afrique soki pe wapi non mais nazopesa kaka exemple que je peux aussi avoir des partenaires bato oyo bazotianga poids na basens ebele mais sans s'attendre na partage, ok. Mais récompense on peut toujours négocier, hein? On peut toujours négocier même kobwaka abwaka bango nyonso à la fois te so comprendre je oyebi ke okoki otingamanga donc na façon moko boye yo po se retrouver soko osala mon esprit à bien ngape na boyamba yo na esprit à bien, ok. Voilà wana ezali eloko moko boye on a outi ko proposer lelo mais soko za na problème technique ebele na kofutisa yo parce que donc na se retrouvaka wana, ok. Voilà alors natiki YouTube te na lingaki na comprendre TikTok pour l'instant côté o na bimisa mayela nga tout ezali Facebook batu bele bazana ba page oyo eza monétisé te, ok. Monétisation à TikTok c'est très simple partout ozali so ozana bêta donc ko monétiser yango bon na koloba te que eza facile mais eza faisable, ok. So oza déjà na bêta est-ce que okokoma nango par rapport donc veut dire ba détail ebele na koba na obimisaka nyonso boyete en privé pe na opesa confiance kaka et pas muto yo ayebana déjà obomba na kate, ok. Donc awa okoyeba pena nyonso te pendant que naza live okoki omata oposer question gratuitement ainsi de suite ce qui est comme na privé en tout cas na kolinga na se retrouver, ok. Donc natiki YouTube te ba opportunité ba partenaire na uti koloba yango alors façon ya kotinda mbongo so za na capacité ya kosala transfert instantané ya mbongo par exemple na osepela non plus parce que soki to accomplir tâche moko boye avant même tout ça là yango soki na convaincu que je sais le faire au libérer ngai na propre et ça la fait bien parce que batu belé to coopéraka te juste parce que ayebi kosala virement instantané te ayebi kosala virement instantané te bon to coopérer ndenge nini, ok. Nga na prester kaka ekomi ntango ofutanga bon oyebi no te esalaka bien te, esalaka bien te donc koyeba kosala virement instantané eza kaka virement instantané te mpona kosimplifie bato tâche naza na bacompte bancaire na bapays ebele Angleterre, Belgique, États-Unis, ok. Donc okofutanga en dollars na compte bancaire local ya États-Unis okofutanga en euro na compte bancaire local ya espace Schengen Belgique compte bancaire à France na nango nanu te okofutanga en livre sterling na compte bancaire local ya Angleterre je vis en Angleterre, ok. Donc boza na plus de chance ya collaborer nanga coopérer nanga juste parce que voilà nazalaka kuna bo comprendre nga facilement, ok. Donc c'est un peu ça alors ezakaka ba compte bancaire te ezali pe lisusu ba façon ebele ba tap send ezali okoki futanga na Congo c'est aussi faisable donc ba tap send ezali ba Orange Money ezali ba M-Pesa ezali et voilà donc quoi encore ba façon eza ebele ba façon eza ebele na ba pays oyo peut-être na compte bancaire te bon il y a toujours moyen ya ko utiliser option moko boye oyo ko futanga po soki naza convaincu te que o futanga sans problème alors pourquoi ngana prester très souvent na linga na zuna mbongo en avance surtout na ba tâche oyo compte na nge bungi so na yoki lisolo na yebi que je peux t'assister na olinga nazwa mbongo en avance parce que je suis sûr je connais donc na comprendre que compte na yo ekozonga ça arrive très fréquemment compte YouTube ebungi ya piraté te ebungi ya chipoter bon ekoti na mode moko boye, ok. Oya piraté bon na lingaka te na salaka ngo soute juste parce que soko zwi ba précaution avant et comme piraté oko dépenser peut-être elokote je peux même le faire gratuitement alors tant oye que ba piraté yo déjà
c'est-à-dire très souvent écueilli déjà, il faut que tu aies un effort ébélé pour ezonga oyo nga bon na kolinga te na futsa na eloko moko oyo naza sûr te ke oko récupérer yango na sala yango trop juste pour la curiosité mais so ba pirater yo déjà bosana ko contacter ngai te mais so olingi ba pirater yo te nde okoki ko contacter ngai comme ça toujours ba précaution nécessaire pour ekomela yo te OK ba bilo wana c'est vraiment très important donc c'est ça baka o ezalaka mingi monétisation à part monétisation transfert par exemple il y a AdSense au créer yango na Congo alors que aux en Occident yango pe yelaka ngatro compte bungi donc chaîne bungi compte bungi page bungi ba bilo mo bongo tant on a yoki na comprendre que je serai à mesure ya kosala nde nazwaka mbongo okenda wapi j'étais au Congo et voilà hein chacha j'étais au Congo na uti kozonga et nazongeli ba live ya awa ya TikTok OK pendant que ngala zoloba bino bo tisaka amitié à travers ba commentaire donc sala nyoso olingi kofinga nde muningati c'est tout OK voilà alors koyeba kofutanga et kotia na position bien et ba frais mingi za pena muke trop soki sikozo pesa on dirait donc on dirait olingo dépenser soki ba combien ou bien olingo pesa mo so na combien de tranches alors que ils a déjà muke je comprends que bon misusu ba femme seule revenir za muke mais nde siko ba biloko wana nyoso eza kotia na position moko boyeke na kofungolelo mutema te ponga la mona ka mbongo wana ya première fois te nazomona mbongo oyo na kozwa dans l'ensemble à travers collaborer na yo pour toute la vie vous comprenez na vite ki to collaborer à libela mais nde sikoyo surtout collaborer pendant 2 ans par exemple na kozwa nini hein de 20 fois 24 eza eloko te par exemple donc eza vraiment eloko te hein moko eza eloko moko ya très simple na fonction 20 moko boye eloko moko ya mwa nini na fonction 50 moko boye masolo penda ya solo hein donc na fonction 2000 par exemple OK ba revenu o ba bazwaka na ba réseaux sociaux ba Facebook ba YouTube ba nini kozwa 500 eza tellement facile OK outi na presque eloko te outi na ba 34 38 47 60 ba menio vers ba bon yo pose ba 500 siko mutu wana ko ya ko accompagner yo 500 des exemples pona soko chano ba effort belete ou tia ba effort mais oza limité ozo comprendre jeter OK normalement ça au delà OK alors mutu a ko accompagner yo donc bon ko libérer moi 500 pour vie fumama et non seulement yo mais même bakoko ya bakoko bakokipe bayekola quelques stratégies kaka oyo ozala na angle ya bien par rapport ya ba opportunité OK donc ça eloko mo boete ke yo yekola kaka et après zo simba lisusu te ego simba lelo ego simbaka toujours aussi longtemps que 1 + 1 = 2 aussi longtemps que arithmétique ezali toujours arithmétique ba minimum wana ba changer ya mote so qui peut ba changer donc oko s'adapter donc eko rater te to ça la blague te to beta pena masolo a vie OK alors on continue kozala en mesure yako landa tutoriel na lobaki yango déjà na zongeli yango parce que c'est très important comme na sala galisusu ba ko enseigner te bato to bandaki déjà bato to solo laki déjà côté on a problème ezate OK oh to solo laka kotangisa ye application boye bango je peux les accompagner jusqu'à la fin on est dans un problème te siko bato asika eza question ya li solo to solo la problème na yo nini olingo s'imposer wapi donc oyebi déjà nini tout ça OK soko lingo banda sika à moins que ozala muto na yebi et wala nde na kokina accompagner yo soko za muto asika na kolingate et je rappelle que pour l'instant na bimisi penda manzaka na ndenge ya Facebook OK voilà alors cause la mesure ya kolanda tutoriel est très important OK tutoriel ya CapCut
Par exemple, tutoriel ya TikTok oyo kaka kokota na ba option mususu, ok? Et tutoriel ya donc veut dire makamba Google, makamba ya ba YouTube, ba nini tout ça, kolanda tutoriel na langue moko boye, ba français, ba anglais, ba nini tout ça, c'est très important. Et bandeli, et kokeza la tam sous trop rapide. Oso comprendre bien te, osa embrouiller, mais il faut que forcer donc veut dire au silisaka ba tâche wana oyo ba obstacle kutana ki nango hein, so eza trop compliqué te tingama ti ogo accomplir yango tout comme fait okoki o landa ba tutoriel ya par écrit ba instruction par écrit, ok? Makambo to bana osala ngana yo yango wana à travers ba capture ainsi de suite, ok? Mais yo moko pe il faut sala ka ba mususu ya un peu simple o mekaka ko décanter en yo moko, ok? Plus ozo yela nga ba question compliquée, plus na foot ça au cher, plus pe o yeba o reconnaître valeur ya eloko wana on a décanté, c'est-à-dire yo sala ki penda o ke penda tina suka place o suki wana nga na décanté pour continuer les sous. To beta masolo ba mbongo ebele, ba élection pezoya, bato ba ko se retrouver. Donc baza vraiment tellement ebele na bité que yo pe folia kaka mbongo élection na flasher kaka, ok? Na temps o ya lelo cause à la pauvre et comme volonté, il y a tellement des options, il y a qu'on se retrouver financièrement et surtout ce qu'on a en Occident, alors cause à la pauvre comme pena donc olingi na yo, hein? Donc ils ont nengo lingo zala, alors ko yo ke la baninga likunyate parce que bango ba cha ba effort ka muke ba s'en sortir yo ata muke ono lingo chate. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors par contre il y a moins de 10K na lobaki yango déjà bêta TikTok et outil comment possible na quelques nouveaux pays. Alors na ba pays nyoso dans l'ensemble soko yebi bêta te TikTok te donc luka yango sur Google yango ogoyeba MCJ Bambo Théâtre Emily Erwi et Bambo Théâtre, merci pour le partage, ok? Voilà. Alors bêta outil comment possible na ezalaka déjà possible na Brésil, France, et comme possible na Allemagne, et comme possible na Japon, et comme possible na Corée, et comme possible na Royaume-Uni, et ezalaka déjà possible na États-Unis, ok? Alors voilà. Donc par contre, il y a moins de 10K et comme bêta automatiquement, ok? Par contre, il y a plus de 10K où ils ont déjà monétisé na option mususu wana, donc bazali ko offrir option yako monétiser na ndenge ya bêta ou bien na ndenge mususu, ok? Donc objectif ya live nanga yango wana, mais live o ezali ba live ya tapoter o Dikina TV Bambo Théâtre. Félicitations Dikina, obana osenga batu ba fleur te na live na yo, mais Dikina alekisaki 500 personnes en ligne hier, alekisaki 500 personnes en ligne, donc Dikina na go kabelo compte ya 5K o eza déjà bêta apesi nga ba cadeau nga pe na zongse les cadeaux moko na go lelo kaka so yo contacter nga otinel nga bon na vous expliquer nyoso awate so lingis compte ya 5K, hein? Donc na go kabelo ngo lelo plus de 5K eza déjà bêta na go kabelo ngo lelo o eza juste pour vous comprendre que ce que je suis capable de faire. Donc on a go sala awa na TikTok naza na opportunité pe ya kosala ngo na ba YouTube kuna, ok? O boyebi ba compte nanga boyebi ezali o pe boyebi te za ebele kaka kuna te me na ba Facebook pe partout wana toza bato akala toza wana pona ko accompagner bato baza sérieux. Dikina merci beaucoup. 5K na pesio déjà na tina ko sauter na pesio déjà soko kolinga ozwa, on comprend? 5K déjà bêta. Donc c'est un peu ça. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Na mentionné ba makamebele important, hein. Tango bete komi na mboga na yo, ba retourna yo, soko zalaki déjà monétisé, papi bela manzambi Bambo Théâtre. Tango bete koti na mboga na yo, pona ba pays nususu oyo bete ezana note ou bien ozana pays oyo bete komi me oyeba kite. Soko zalaki déjà monétisé na ba option mususu wana,
bon okozala na option ya kokomisa ngo bêta soki ozalaki nanu monétiser te ou bien ozalaki na moins de 10K compte na yo kokoma déjà bêta ntango okomonétiser yango déjà avec bêta mbala moko soki basengi yo identité donc eza nango tout à fait normal makambo mbongo très souvent baforçaka même il faut ça la vidéo omoni makambo mbongo bafere mbongo surtout à l'international basengaka bafotocopie ya identité bamakambo nyonso y compris de temps en temps vidéo ok donc kala mingi te na kobanda koaccompagner bato na baconseil ya investissement donc babiloko wana nyonso nayebi nauti koétudie yango pendant que j'étais au Congo banini tout ça en ligne nalobi teke natangaki yango na Congo en ligne moi connexion ya kotanga yango ezalaki nango mpenza problème te connexion ya balive connexion ya kokotisaka bavideo ebele yango nde ezalaki un peu difficile Anour Bambo Théâtre oh Papi Bella merci beaucoup merci j'avais découragé namona ye neti live yango nauta kobunga ya 6 mois mutu akopesanga ata fleur moko amonani te nazwaki fleur moko ya un peu longtemps mais nauti kozwa babiloko moko boye ya c'est bon bakala mingi te awa ok na beti masolo ebele ya important na kati ya live oyo parmi merci encore merci beaucoup parmi babiloko yango ya important oyo na beti kocollaborer na bato napesi exemple ya fali apartageaka bato wana nyonso te chroniqueuse Jaël show banini tokomona bango na photo c'est-à-dire bakutanaka ok eza te ke fali azopartage Jaël show à tout moment Gloria Olangi non bango bazopartage ye récompense na bango ezali différent parmi bato baoya na poto soki Jaël show ye na kokamwa te c'est possible aussi soki aye na kokamwa te mais chroniqueuse fallait à révéler dans le après cet exemple fallait dans le sens que Mignon Abraham petit fallait Yorobo Swag y compris batu belé o asepela ki ba jouir na moi kwenda vutuka ya espace Schengen y compris opportunité ya kozwa nationalité à la fin donc asali yango juste parce que bango pe basungaye d'une manière ou d'une autre ba partenaire na ye olingo comme un peu partenaire nanga problème te so za na problème ebele na kolinga te na kofutisa yo par rapport à problème wana okoki koma lombe partenaire na luganali ya mbongo mais soki olingi justement sécurité wana ya biso bato akala donc problème te je suis là et na kolinga bozala ebele ozobwaka nga ozopartage babiloko na nga bani mingi YouTube ok ou bien ata Facebook problème ya te même awa pe mais awa déjà bato mo ebele bapartageaka volontairement mais ce que l'ini peut développer en privé par rapport à la question aux anango en tout cas na foot ça juste parce que apport na yo déjà et ça là que ngana telema ok na go répéter trop te ba note oyo na notaki c'est vrai que batunsu ba tu okota un peu récemment mais ndesikoyo ba o ba landaki nga depuis kala donc bakobaye ok bakobaye façon ndenge na osala makambo sikoyo nazokata live dans 2 minutes façon ndenge na bandaka na stratégie ya promotion na promouvoir mutu pendant temps moko boye moi ba abonné ba mati option wana eza limité moyen se retrouver pendant trop ezalité deuxième option ezalaki ya kotangisa ozotangisa mutu ba matériel ou ya réseaux sociaux pour yépe ba biloko azosala comme présentable ça prend beaucoup de temps alors na komi ko exiger mutu yaka oyebi déjà ba montage ba makambo belebele to bandi ko analyser ba données statistiques pour s'imposer avec stabilité sans stress c'est-à-dire toujours solo la kaka toujours solo la ok deuxième option ya kotangisa ba matériel ya ngope na tiki et comme siko ya lisolo kaka mais lisolo mo siko mo mathématique muke eza wana yo ko calculer logote ok na nenga lisolo ngamo na yebi na ndenge ba makambo na ndenge se présentaka ngamo na analyser déjà ngana yozaka lisolo kaka conversation technique et c'est tout mais ndesiko à la longue après moi tamoko boye résultat eko monana na ba makambo salaka ko retrouver nga ezali tellement facile mingi kota YouTube kuna restriction ezate ok awa kocha numéro banini tout ça
bon balingaka te, ok, donc c'est un peu ça na bombani te okoki okomelanga mpe awa soki namoni na korépondre mais soki olingi olega directement na WhatsApp donc okoretrouve yango facilement côté ya YouTube nalingi bino nyonso tu ya trop bato bapesaki na bato bapesaki te donc vraiment bwana motema dikina je ne blague pas soki olingi saisir compte wana na tellement na bacompte ebele ya beta ebele mpe eleki badika donc babiloko tosala esengaka mpe mo bacompte anonyme nalango nde sikoyo ebele nakabeli dikina moko par rapport à bakado apesinga il y a plus de 5 cas donc voilà je m'arrête ici lobby na osala mpe live mosusu pendant que je suis live bino il faut bo agrandissaka bacommunauté na bino stratégie ya wana merci beaucoup je vous love et je dis bye bye, ok? Ba masolo na abeta eza kosala mbongo na réseaux sociaux kosala kaka na ndenge ya kubwaka ba congolais te, ok? Kosala publicité ya ba congolais te na ndenge ya mundele pena futi yo, ok? Ba kolo plateforme ba futi yo misusu wana peza na mo possible mais Facebook e futi yo donc coaching na ngai eza na sens wana YouTube e futi yo TikTok e futi yo ya wana ngana ko accompagner bino na problème technique na donc veut dire ba stratégie visibilité ba makambo belé comme ça ba congolais belé banginda na poto kolona bilanga ko sala boutique ba nini et comme ba biloko mo ya compliqué quoi donc c'est un peu ça live mususu lobby et voilà moi ko fina cloche de notification et ça la kitoko makasi ça fait combien de temps depuis que je suis live ça fait 51 minutes depuis que je suis live na utaki ko bunga alors donc na zongi na lingi bato ba se rappeler nan ke na zongi alors moi na sala live ya moulaye penatro ezalité je m'arrête ici merci beaucoup à vous tous bonne journée et vraiment merci na bato vous partagez qui bateau vous participez qui à travers vos commentaires à travers votre tapotage na l'émission je vous love et tu se retrouver dans la plateforme mususu awa tu se retrouver les sous lobby merci bien.